lamba mobali godia lambela tata na banana yo 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 mama masigo lamba mobali godia lambela tata na banana yo 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 Alpha Kitchen yangone makambo bana basi lelo ba jeune fille nga bola nga mama na bino kisinjora bon botika no mama ba Facebook suka moi sabalaka il faut lamba olingo linga te tika trop WhatsApp surtout ba obokola na poto trop WhatsApp trop Facebook kota kaka to s'abonner mingi pa to kota pena to s'abonner na Alpha Kitchen cuisine koyeko la rolamba yango ofongo na matoi trop Facebook Instagram lobby okobala papa olinga alia suka mwasi nyoso na mokili fa bala abota fo lambela papa Alpha Kitchen suka na elubu so lingo yekola yo s'abonner kaka ngala boita nga sta coach déjà mama mwasi golamba mobali godia lambela tata na banana yo 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 lamba muteke papa ali ya lambela tata na banana yo lamba fufu na banana yo. Welcome na chaîne nangai na pesi mbote na baboni nyoso ya Alpha Kitchen kimi ankolo ekuta na mabota na bino soke za bali bosozo landa ngai zwa mwa minute o s'abonner eza penze sengo mingi lelo to soke ngo lamba liboke na biso ya Sibas liboke ya Sibas to yebi mbisi o babengi Sibas to soke sa liboke nango to soke la kisa ingrédient nini o biso to ko sala la Sibas na biso na mkona lelo liboke na biso lelo to so sala ngona ndembi litungulu parsley ginger poivron rouge black pepper bakasa po ekota mai te to ko tiape aluminium pilipili ail tomate mbuma mafuta huile ya sunflower mungwa muscade chili pepper na black pepper tozoke esiko ko bongisa biloko na biso poto bando sala liboke na biso tozoke ko kata mbisi na biso po moya ko tsango ya bibimbeza te poto ko tsanga ngona liboke tosukola ki mbisi na biso bien na maya otie un citron osukola ngo mwa maya tieni po na zei kata mbisa mso to tsango mwa banzoloko po ekota mungwa bien Siko sukola mbisi na ngai siko nazo tia biloko na osaisonner nango eza na litungulu na tia ndambo na ail na poiro na parsley na ginger na kati yango na niki siko nazo kene ko tia na tie pe na pilipili moko ya muke na niki yango ensemble pe kota na kati ya misulu yango siko tozo kene ko tia na kati ya biloko na biso po eza mwa lutu na biso ya mokie ya black pepper po epesa ngo goût ekotisa pe solo wana black pepper yaka bien na mbisi totie pe mwa lutu ya mokie
ya muscade. Na place totia susu touti kosukola ngo na citron. Na place totia susu citron totie o ezali chili lemon. Donc eza moi citron et sangana na moi pilipili ya mukie. Donc eza citron. Place ko fina sous citron na ka totie ka oil. To sopene ngo mwa mungwa. Siko tozo ke liko balula. Ok ka balula siko mbisi na biso. Chili lemon wana eza pe na mwandamba mungu yango totiena mungu ya mukie totala ndenge eokende ndenge ekokota na kati ya mbisi soki ekokita avant totia na liboke tokoki kobakisa tozokende kotia sikoyo mwa ndambo ya mafuta na biso ya huile po etia mbisi elengi le tokotiango mpo tokotia mwa ndambo ya mai tofo ezala mwa huile mpo ezala bien tolakisaki poivron na biso ya rouge tozwika ya ndambo totie oyo eza tomate na biso ya mbuma tokokata kaka po etia sukali na kati tozoki kotia mwa poivron ndambo tokati pilipili na biso ya kokata po eswa po eza mbisi elinga po ezala na pilipili tokati ya kokata nango tozoki ebalela mbisi na biso tozobakisa susu mwa chili lemon po na meki na moni loko eyokani te tozoka ezipa mbisi na biso totika ngo pendant 30 minutes po saisonnement na biso tosali ekota na kati ya mbisi oyo eza mbisi na biso to saisonné oyo eza mbisi na biso to saisonné sikoyo tozokende kotia ngo na bakasa ekoti mpena mungwa bien bien me na etape oyo okoyoka mungwa no mpe bien so oyeba soki ekoki te obakisi de mpo na nga ekoki oyo nga na tie sikoyo tozokende tia ngo na bakasa mpo esopa mai etoboka te tozotia ngo aluminium na se alikasa na biso tosukoli bien bien tozotia na likolo tozoketia liboke na biso na kati ya sani ya tokokotila na four sikoyo si tofungoli deja four na biso ezozwa moto sikoyo tokekotisa liboke na biso
Vraiment na émission na biso mokolo lelo o ezalaki recette na biso ya liboke ya sibas. Mama to salaka ya ngolo to saka bambisi ebele ya mbaloto mekana ya sibas. Ezambisi mwezaka sukali makasi penza. Soki na no sala yango te meka ko sala yango okosepela. Bobo sanate ko s'abonner ko share pe ko like eza pena malamu mingi tango bozo tia ba commentaire sala ka penza bien. Yango na bokabola chaîne oyo bokabola bo pesa pe bande ko mususu o bayebi yango te bayeba pe chaîne oyo bakota pe bayeba pe makambo nini oyo ebomba na kati ya chaîne oyo. Natiaka ba video na nga chaque lundi, mercredi na dimanche. Mama bokozala desite bolanda kaka ba biloko nyonso o nazotia na o natia kala oko découvrir biloko ebele kolamba esilaka te toyekolaka kaka nde tolobaka tobakisaka likolo ya o toyebi tozobakisa mingi epai ya Valérie. En tout cas nzamba pambola yo na basipon na yo ozopesa na ba conseil na ba makambo en tout cas nakoki kobosana te napesi pena merci ya mingi na ndako na yo bano mobile na yo kimia nkolo ewuma na mabota na bino nde tobatango nyonso makambo malamu ewumbelaka te na tiki bino botika malamu kimia nkolo ekuta na mabota na bino. Bye bye.